Mais ça va être une réflexion. Nous avons des Chinois, des Américains, des Français, des Congolais. Abibo senga biloko mibale na pesa baninga na bino. Mais bino moko bosenga moko. Chinois bisita mbe nzambe. Biso na Chine toleke beli. Tobotaka mwana moko. Pesa na mwana moko, mais pesa ndeko na bana mibale. Français binzambe. Nazana bato moko. Na lingi pesa ndeko na Français ba bato mibale. Amerika binzambe. Nga saka na $10,000 nzambe na ngai. Mais na lingi pesa ndeko na Amerika $20,000. Tango Congolais yaki. Abinzambe. Bomanga lisu moko, bomande ko na de. Tala niveau que ndoki. Ba Monique no bazal les ba kolongo no pa masun. Ba de ma soso sa isa. Do ba na soso la valider. Donc pas ya à nos anges. Ba ke na bango. Ndi tino se da Sami Mokili. Quand on a soso la valider. Voilà. Boya na soso la valider parce que ba idée moko très génial et aux ambalans mi koleka. Très bien. On s'entraide. Donc azana monda monaye. Angapela valider moi capacité moi mayele yali moi et le on ko sa mon œuvre. To edane kaka. Joue ngai producteur ko ngai joue vieux ko changer. Toi la producteur. Toi producteur ça. Congo Millennium. Meilleur vœu na balandi nyonso ya Congo Millennium na yebi koza epele scotché branché ba internautes ba yo bolingaka biso we ba peke biso pe toko bangara kolinga bino vraiment lelo Congo Millennium mais sali bino lisu ba internautes na biso plaisir ya koyamba po na bino leader lapa. C'est vrai ba yike bokomela biso sur Facebook et boana besoin na lelo vraiment na zweli bino ye sur Congo Millennium. Meilleur vœu. Leader Lava, artiste comédien, Yabiso, ya Kinshasa. Leader, et l'on est sala que le loyo au CP la non caracosa la artiste comédien. Bon, là il théâtre d'abord ils a inné. On a abordé le théâtre, la colonne théâtre. On a bandé théâtre, en occasion moko vers les années 88. Et maman qui n'a pas bien dans l'église. L'église nous a mis malamu. Et c'est quand même le théâtre de Wana. Il est là. Théâtre, il y a eu passion dans l'aïe. Et à tel endroit, il y a des gens qui sont là. Moi, je suis là. Moi, beauté. Moi, localité. Moi, l'ox. Je suis là. Moi, beauté. Moi, l'ox. Mais dans la salle, tant que nous sommes là, nous sommes là. Jour pour jour, nous avons 30 ans. 30 ans, toi déjà 30 ans. Jour pour jour, 30 ans. Leader Lava. Lelo na comédie na biso awa na Kinshasa, moi ba nous ekoti mingi. Ba parti to benga ngoni neza ko botama lokola mayebo. Omo na côté kuna président Masumu de Blende yepe. Na côté na yepe asimbi oya ye côté ano sanjo pe asimbi oya ye pe lobi te yepe aza président oya ye lobi pe to ko kapé leader Lava et l'on yezo sala que ba comédien boza unité. Non, ba comédien toza uni. Toza uni, toza ndekande na ba divergence. Ya ba idée. Vous voyez? Toza ba divergence ya ba idée. Toza uni. Parce que moi, je suis là pour expliquer l'association. L'association est initiée par l'Association. J'ai fait l'année 2000, 2002, comme ça, l'association. Et pas l'association, c'est 8 personnes. On a fait la carte. Je suis là pour l'association. Pendant que je suis là pour l'association, je suis là pour l'association. Je suis bien privé. Il y a un moment où les association peut foutre de l'autre côté et ça appelle l'autre côté. Donc, on a invité, nous surtout basé sur ça, Basala. Tu as besoin de s'occuper de délai. Tout le monde est capable, on va un peu la bouffe. Comment on va commander des difficultés parce que l'association va commander des difficultés. Comédien tout ça que beaucoup donc on a eu la validé dans une idée on a fait dans l'association mon seul qu'on s'adhérer à qu'on s'adhérer
Ça ce soir besoin a dit où la situation veut ma sou ça y na pesi toli tu es mon frère je t'aime beaucoup ça la solution oh azana besoin ko kota ba idée na yo akokota veut ma sou patika na situation na ye soki bato ba monique no bazal les ba kolonga no pas veut ma sou ba ma situation ça y do ba na situation la valider donc pas il y a à nos anges ba kena bango ndi que c'est Sami Mokili quand on a situation la valider voilà boya na situation la valider parce que ba idée moko très génial et aux amalams mi koleka ça c'est ça association na c'est pourquoi tu là pas la valider oye parce que association na mboko c'est le belé de il y a des parti politique ba loi mboka na biso constitution biso permettre ba association de ba ligne ba ça parti politique de ba ligne ba famille peut zandene te ligne donc en tout cas tout tika association avec masumu monde ça association na ye oh ya monika ba idée za malamu ay mettre en na ba toi tu voulais ba te to sadere na association la valider auto ya to tika na wa vi masumu ndim za bien donc voilà to tika ba polémique l'homme soit pas association de bon ça vite. Association de bon ça mutu vite kasi la valider ba producteur ba bazoya ko produire bino le loto ba la valider na niveau international to monaki ba producteur baza vraiment ebele kasi ba producteur bazo le la balobi que la valider bozo lekisa show mbongo eleki likolo mingi yango wana ba producteur ba comme préféré na bango bazo na bango ba artiste o bazo bimandelo le kibino ko bino boni mbongo mingi eza le quota très sol. Bon, d'abord, Tatiana est dans le côté parce que nous avons la producteur. Tu as la producteur, nous avons bien la producteur, Bossa Nango Bandalelo. Nous avons la validé dans les Sayo. Nous avons tout ça, on s'entraide. On s'entraide. Donc, à ce moment-là, on appelle la validé moi, capacité moi, moi, et là, on a mon œuvre. Tu es dans les caca. Joue un gars politique, on a joué pour changer. Toi la politique. Tu es politique. Mais Lelo, surtout aux autres films nigériens. Les films nigériens, bateau, si bango ba idée za biso ah ba maboke na biso to andota ba salon na RTNC. Mais Lelo ba nigérien ba keli boso biso ba auto pesa bango mayele awa ba comédien na biso to tikalissima. Et là on y est au marché. Merci Tatiana pour la question. Et réponse est que vous avez même jungle, ils ont organisé. Moni Zamboka Zamba. Zamba ils ont organisé. Au coup de Bantu, Baza côté na bango. Bali au côté na bango. Au coup de singe côté na bango. Au coup de Gori côté na bango. Pourquoi mon mutaza na mpanzi na ye? Parce que Baza organisé. Mutakota na zone moninga zakati. Mais Congolais, c'est un peuple le plus désorganisé du monde. Congolais, dans son entièreté, dans l'ensemble, c'est un peuple le plus désorganisé du monde. Nous avons le long de son émission en 1962. Ah voilà. Pourquoi tu as commis en 1962? Tatiana, Congo depuis que tu as dépassé notre avancée. Parce que Balobaka, on est en retard par rapport à Moutou. Pour bozo kende bino balenza, mais on est en retard. Mais yo kendate, yo vandi, il y a que yo en retard par rapport à nous. Yo c'est statique, bougate. Donc retard par rapport à bozo kende là. Donc pays émergé zo kende, bilbol na mo ke malé mais bozo ah tu es un peu en retard. Ah oui, je suis un peu en retard parce que j'ai mal à la jambe. Je suis pas arrêté parce que j'ai mal au bras. Mais yo kendakato vanda bobiko na zana retard papa maninga te. Nous reculons davantage. Ndete comme le 2018, donc on a ce concept comme en 1962. Soit comme en 2020, comme en 1960. Et c'est par là oyo Congolais nous surtout. Elles ont comédie, elles ont musiciens, elles ont politiciens. Faut réfléchir en 2020. Ce que en 2020 tu réfléchir dans une époque coloniale. Mundela kozonga na film na Congo. Abeta ba Congolais surtout batanga. Abeta ba makasi. Ponika ba batanga. Po ba batanga ne ba mi komisa bazoba. Ba batanga tende baza mayele.
na kopesa un exemple parce que bakoko to soba lobani ko saleka soko vandi moto ko vérité ko mona mutu ni atanga bisa d'âge sans aucune réponse. Merci. Et la somme, leader Robinet Toza en 1962. Leader Lava, Bao Babimi na Simano, Leo Bakomi ba président ba groupe. Yoto senti yoka air moko mpanzi koto ki obeti pasami mokili koto babengi yo côté kuno ki obeti o préféré ne wana yo mo créer groupe na ote. Et la pauvreté. Ah, Tatiana et la pauvreté. Pauvreté m'te sabi sonde wana. Moi tellement mutu soso linkazo lelo lobi musika. Yamona sabi to comme en 1962. Congolais soso mutema moto. Congolais na ba sa politique. Na ba pasteur. Na ba fonctionnaire, na ba tout nous surtout ba musiciens, ba artistes dans l'ensemble. Congolais soso mutema kabo. Na mondi kana tikali. Na mondi na kana kuswate. Foto beba ne ka to sina comme tiens. Nzambe atinda tatana mukila botama na mukolo na ye a émergé de sa façon azamayele na niveau na ye akozwa pe na niveau na ye même na poto mundele suta soma lupango mundele supeta soma voiture mais baza organisé locataire azofi na ki locataire mais aza organisé komboka pe za organisé bato bazokomba président parce que eloko bato bazolanda mingi eza titre wana ya président babenge président bamona yende ye parce que congolais alingi esika azali bayebaka ye azali oyo azo représenter rien si le plan international congolais représentaka rien mais là on y ça que congolais représentait rien mais congolais représenter rien parce que toza bazoba toza bazoba toza mayele te biso bakongo toza botone so mayele te ata bo baofi partout na monde confirme bacongolais bayokanaka te eloko bawelaka mpe yebanaka te bamisu bamipesa kuna bakombo ya président bamboka bato tela congolais ndimi nana moye te français moko amipesa kombo ya président moi je m'appelle Edouard nanu te nami na bajoueur na biso bakomisaka bameme erreur joueur amipesa kombo joueur ya libani na mboka non te yo moninga Lava leader ezali 53 ni beauté ni éclat pour attirer les gens. Naturellement, quand Lava leader kaka. Na lingate bien président ni fondateur. Sami Mokili azali président nangai. Groupe ezawana nga nazo encadrer na ba ndeko to sana bango. Ba coquette, ba tide, ba japonaise, ba la rousse. Donc baza ba collègues nanga de service. Baba nanga te. C'est souvent mes enfants. Et là, quand on se dit que bon, na bana, on me souva présent, me souva, ya za moi amuke. Ma benga bactérie, bon, on a ba petit nanga, ba petit par rapport à ni. Par rapport à âge, par rapport à ni, par rapport à que présent ya ni. Donc comme là, maman, on nous à travers l'olendo, orgueil, on moni, quand on s'allie crie à oumela, bah tu nous tout bazui, pour ba politicien bazui, ba pasteur bazui, bah tu nous mokili mobimba oumele kei. Kriami balé c'est l'orgueil. C'est l'orgueil en wana ba tu bazui les choses là c'est maman mais bozo komi funda parce que congolais orgueil. Kriami c'est tu akebi liakana ba tu cercle ezakino. Ba misi bazui les choses. Liakana ba tu cercle ezakino. Ozana ndambo kabulonga mudinga na. Ba pays ne soit là. L'état du monde kabuli pena ba tu ndambo ali. Mboki organisé batu bazo organisé mais congolais so ngazo nyoso yeye moko tatiana yo kufa na yo na obeteka lisomo muke ya muke kaka batu bona ngapa malamu ezaka mo imu mais pesa batu réflexion nzamba bengi chinois abengi américain bengi français bengi na congolais abibo senga biloko mibale na pesa baninga na bino mais bino moko bosenga moko chinois bisita mbe nzambe biso na Chine toleke beli tobotaka mwana moko pesa na mwana moko mais pesa ndeko na bana mibale François Binzambe nazana bato moko
nalingi pesa ndeko na français ba bato mibale Amerika binzambe nga saka na $10,000 nzambe na ngai mais nalingi pesa ndeko na Amerika $20,000 tango kongola yaki abinzambe bomanga lisu moko bomande ko na de tala niveau kindoki ata bino bande ko nanga donc kongola bi babo maeli su donc ngai ndeti ngalava babo mangali su ko na nzambe mais babo ma osango de est-ce na lingi ah voilà niveau réflexion en tout cas bande ko ngai sino so ba ben to ka bolimbisa mais makamolo la bezango ata mun na ko na so ka vula ba la bazar ato bominga yo sel musampunda ato botel la ko baki bo a critiquer kinga na critiquer mututé na tangi comme mututé na bi munazo ba tunyos ba congolais tout en général comme na ba politicien ba pasteur ba nani ba biso tout na ba huissier toza mabe yo mona seli fi pièce na sika toza mabe ba pirate sous titre toza mabe leader Lava vraiment bozo monara que toi na leader Lava awa sur Congo Millennium. Sinon merci vraiment na Eric Lusandou Bandal sur Paris, moi na Bandal ya solo. Merci également Os Osango Dieu donné, Os Licarne mon président, et pourquoi pas aussi remercier Papa Riki Dibendi ensemble avec Maman Jolie Dibendi et Zoyo Kanapo et Soyo Kani Cécile Osango Motema Yaye Moko vraiment n'est-ce pas Serge Katemo leader tokomi na biso na suka kasi un mot parce que lelo na Kinshasa batu bakufi ebele par rapport ya dégâts ya mbula soko kozala na liloba moko ya ko s'adresser na ba famille éprouvée. Bon en tout cas ba famille se prouver na bisa ba condoléances mais na ko s'adresser na gouvernement Congo en tout cas ba papa ba maman ba ndeko bino bosaka politique ko bolinga ka peuple na bino ba congolais ba lobi gouverner c'est prévoir. Même Nzambe pas tina il a prévu d'abord. Il a prévu des eaux, il a prévu des arbres, des animaux que nous mutuso na tchena mokili faut lia. Mutuso tchena mokili faut mela mai, mutuso tchena mokili faut tongandaku. Donc à prévoir que nous sta tchema bele tchi biloko nous tout. Tout mutayaki, ari ko sala biloko Nzambe prévoir ki. Donc bandeko na ngai ba papa ba politicien o bozo na nga sikoyo, ngai mwana bino, ngai ndeko na bino congolais, na bisi bino ka que gouverner se prévoir. Il faut tout éviter à Mabé et ya. Tout le monde doit arrêter l'hémorragie avant qu'il ne soit trop tard. Tu vas dire que non, ah, et si vous êtes tout ça, et si vous êtes moutazate, et si c'est parce que l'homme est au centre de tout. Pour moi, il est le billet que tu m'as traité. Dans le cas Makambouya, les Congolais, dans le cas Makambouya, bien-être pour tous. Mais ce n'est pas les Congolais, tous à l'aise. Na bino ba politicien, na ba pasteur, na ba sango, na ba comédien, ba artiste, tout ba tunyosu, a se sentir que non ah na Congo na za à l'aise. Et lui ba kate muto ko zo vieza ka muto atanga te. Ngai la valider na tanga na ba classe mingi te. Na suka na kana nzela. Mais na musa na osala quand même monter nous contribuer na Congo. Cristiano na Messi ba doctorat ni bazana ngo. Ba baza bongo. O monte ke mboko bango bazali aider bango kana musa bango basalaka. Voyez, aider bango, aider donc Congo aider ba Congolais. Ngala lini mboka oyo e banda ko aider no ba Congolais. Congolais se sentir à l'aise et pas naïe. On le banda ko kima te. Ya kitoko te. Ba boga, ba prêtre, ba millionnaire, ba milliardaire, en tout cas ngai la valider ezai 53 na mawana ngai. Na bisengo na bino. En tout cas na bisibino boyeke bo umela. Tout le monde orgueil parce que orgueil c'est arme faible. Tout liya kana batu pour cerquer za kilo. Mais tout pour sanate maweza ngambu bola muzoba. Tokeba. Omesa ko la batu mawa mingi keba mawana moko mususu ekobomisa yo. Merci Sango, na pesa mo kilimbote. Les Batista, les mino garçons mbote, ba joueur na ngai Chancel Mbemba. Capitaine de l'équipe nationale, Newcastle toujours, Chancel Mbemba, Mouninga Papi Kader. Nabo Sanité, Fabrice Mbimba Diouf, Mouninga Junior Kabananga. Bah joueur sur l'équipe nationale, bah les Mamabidi, Isamampeko, de l'équipe nationale, de Namazembi. Isamampeko, mon frère bien-aimé, vraiment, il a validé Esaïe 53, ni beauté, ni éclat pour attirer les gens. Ndene bisibino, boumela,
pour bozanga orgueil. Merci beaucoup na maloba na penzande totieli tono na émission na biso ya lelo. Merci à Jires Mwanda vraiment pour na bilili kitoko Jordan. Merci beaucoup à vous et merci à toutes les familles branchées na lingarabi na koba toujours ko lingabi na ba fan nyonso bolinga Tatiana, journaliste et sans polémique. Je vous aime beaucoup. Retrouvez-moi prochainement. Au revoir. Congo Millennium.